Général des fois akufi na nini? Bon, général des fois akufi na Covid, donc Covid-19. Corona. Est-ce que bao ba ekobe bazobeta lelo? Ba mission na biso ba ye ba fabricants bazali ba héritier watana be bazali. Est-ce que ba ko beta ka musique ndenge ba vie na biso des fois ba beti ba musique ndenge ba papa wemba ba beta la musique? Rien. Tout na bon. To bango et sanité et l'équitro. Vous ba écouter la musique congolaise. So beta rumba. Via le bien rumba déjà est comme reconnu en mondial. Bon yo siko ermo beta beti rumba mais otema musique mon neti ya ba mindele c'est lo bango. Ba neti musique internationale. Internationale ezaka moko. Musique na biso rumba soki komi na poto et komi international. Musique américaine soki poto ye awa et komi international. Bonjour, bonsoir à tous les abonnés de Gemidor Télévision. Vraiment, merci beaucoup de venir sur vos accords. Branchez dans Gemidor Télévision. Et ça, il y a mon point de sango, bolinga kamingi benitan pour dire, Tramadi BM, le mignon de la presse congolaise. Merci à mon boss de Ondinga, boss m'a bien, papa m'a bien, mouta cabaration $, on a voulu à 100 francs, bon. Donc, merci beaucoup. Les lots, tout ça, et pas ya. Moutoumon ya mounene. Donc, tant d'abord mounier pour vous qui n'a pas ça, mon boss de Ondinga qui vraiment n'a pas ça, Yé na bien Nzamba et Lamba. Les golf du Kando. Donc, Mouton a dit que Lamba na défaut. Vraiment, merci beaucoup. Na bien nyonso. Tozana golf du Kando. Mouton a dit que Lamba na défaut. Donc, longa fête. Bonjour. Bonjour. Na pesi pe bambote belé na Deondinga. Patron Babio Kabara $100 na boula 100 francs. Voilà. Donc, numéro nangeza 089 63 46 600. Chaîne yango to fula rango. Sola. Sote mbala sima ezatena. Deondinga mvandu babi. Vraiment quand ça gane to pesinga un franc au titre de la ngata na ndenge ya Ndomba Silousen de Gabriel wana pena ele kana nzela BMT. Pour comment netika bon. Voilà, vraiment moi je me porte bien. Sinon bonjour Penayo. Sauf que Falo Bananga a mes condoléances pour Lelo. Du soleil allié à Général de Fao. Mes condoléances, n'a pas abonné tout et j'ai mis dans la télévision. Mes condoléances, ils sont dans Golf du Kando parce que Golf du Kando est un des pires petits, il y a Général de Fao. Donc, pas si vraiment ça, malgré tout, mais pas si ça, quand on a mon thème, tout là. Donc, et ça, la passe vraiment. À part ça, ils ont nini. Le général de Fao, Lelo, a Tiki Bisso. Général des forces de la Tikini. C'est ça le ndenge ni tongo kaki sango na général des forces azali société. Donc yo pire petit non pire petit vraiment le général des forces. Bon, ma petit des forces général ba comme belé. Quand on est tozolo ba mais bon, je pleure quoi. Nega que sera banal ba moi je pleure. Et ça y bana 20h, ya kufagi na 20h30 à peu près. Mais ngana yo déjà na 20h45. Na bengi président na biso imiko le président Adio Salemba a bengi mbala moko na Cameroun na Douala pa akufi donc babi général akufi et voilà information est vraie mais bon nde ba petit ne ba bim petro bon ebembe pe ba wela ngote na kafiage to yambi ba onka mais vraiment na za pire petit na ye ndenge solo ba wana quoi donc ba question ta pas petit bien belle ba kabo c'est pas pire petit na ye banani mais ouais ba petit na ye ba beta na ye bazara na kisantu kuna ti ba kabo c'est ba ngotu ba uta na kisantu na général de Fao ba uta kuna mais ngasko pire petit idéologie d'autant ba kabo c'est bazoya na kisasa ba kutanga déjà na général de Fao donc so ya la tela mana tongo nga la tango na pourquoi voilà quoi donc ba ngotu tang bazoya ba kutanga na général de Fao Maman na zolo batango za sous montana so tunya ko expliquer onde ngwana. Ya na ngona tina te donc comme kaka onde pire petit donc c'est très important. Général des Fao tiki biso donc mutumo bien quoi. Voilà. Le général des Fao za soutien na biso. Général des Fao to habité to ki général des Fao akufi pariti ba ezobi mabele. Général des Fao akufi na nini. Bon, général des Fao akufi na Covid donc Covid-19. Corona. Yangwana tant tozolo ba biloko yo bato bazokanisa maladie eza solo vraiment des fois akufi na malade donc ça veut dire il était malade pour preuve biloko na zolo ba eza Zakari Bababaswe
mutalobi yango en direct akuna Zak le koto zali masa na ngai ya koma honorable aza danger yango na tango Zakara lo baraza danger leki bino fo bon dimaka ya pesa information en temps réel donc na minute ne tozolo ba Zakara za ba côté wana tozo solara na ye tozo bunda donc gouvernement na biso na gouvernement na ba sola po ba ba sondeni po il fallait batia ye ba pesa honneur ya rang na ye quoi donc voilà des fois akufi na malade akufi na Douala na Cameroun bazali na Côte d'Ivoire na ba grand-père ba uto beta concert ba beti concert na ba Guimoler grand-père azongi koto lokwa ya zaki na Copa Cameroun à partir ya Côte d'Ivoire à lobino akende na Cameroun c'est ainsi akei ko kufa kuna mais à partir déjà ya Côte d'Ivoire général azaki déjà malade kuta tindaki ba sombela ye paracétamol ndenge toyoki et tant à komi kuna bon le roi a soda kufa gaga na munduki na ye donc voilà musalam tebenga ke côté kuna tant général na biso ke côté kuna et voilà donc maladie ke ko terrasser na ndenge memé na liwa sinon il était malade ba ba général des fois so batala ta mikola suka ba munake il n'était pas la même personne auto ebaki djene grâce à ye Sénéchal le général l'homme na mabina ataba dernier concert na yomona il était très affaibli voilà mais ba Rimer moko bimi awake ezaka ba ninga na moko ba musicien ezaka ba musicien de batu ba momie ba biki to ki corona mais ba mso biki eza poison ezaka ba ninga ne ba bomie ba banda ki don ba bande choc wana déjà ezaki depuis kala tanga kindana ba musicien na poto donc eza ba musicien biso moko kaka ba ninga na ye bango ne bato abete coup d'état ba kimisa ba musicien na poto nde pesa kai malade wana et après sous caractère ba oti kokuta na suna musicien moko ka ya mboka na biso ya musicien moko peka mne ya mboka na biso donc to tanga kombo te pour créer polémique poison akufi na poison eza ninga na mutatira ki oyebi makambolo ba bien na linga ko trop foke barano na ba émission zo sala olo baga comment ba benga ngo ba dénonciation calomnieuse voilà donc avant que makamo bo faut s'assurer nango ata onga na zoloba c'est Zakari Baba ce qui a dit que akufi mais azaki atena corona ngatende na lobby bande ko bana Congo Zakari Baba zona na Abidjan na cité na Crècheville na ko na commune ça quoi alors on a dit pour passer un message des fois au final via akufi effectivement. Et puis il y a mis balé dans la situation en Abidjan, Nandenge à na Cameroun, yémo en avion, or ils ont bien été. Grand-père na Peterson qui molait basonga ikin. Azo qui cop, y a pas beau d'année. Mais ceux qui m'ont toupé au talaro nous liste, wa meloman. Au moment on a peine que jour on a peine fondé, peine avec en formité. Avec en formité du tout. Et il y a ça qui na hors gamme. C'est pas soit vacciné. Via l'ingapé masqueté, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Comme ici dans Mboko d'ailleurs, des tosabo. Ah vous solati masqué, baro bêta, on en zéla, net va communiquer ça sabo. Donc voici les informations que je vous donne. Dans la dit information situation, banal lobby na tango tango via quoi un hôtel. D'abord je via comment un hôtel. Avant le Côte d'Ivoire, jour en Ndoulé. Aïe, Olivier, journaliste, c'est mon Zalaka, qui non payé la bakis. Olivier a sombelé paracétamol via Méli. En matin à podium, mais Tawaga Netika. Matin à podium, mais Netika. Via ma organe, Abina bien à force, mais Abina te pour succès de Manzembakala. Et puis, à côté, il y a Cameroun, Némoro. Jour à combien à Cameroun à 3h du matin, à la de 3h à 20h. Police Néya. Police Néya, Bayana si. On va aussi porte. Parce que pas magister ba sié porte mais via zoyo kate ba kuti à la muka nenga na même hôpital via yokbia ba pese ba kisi via betindoule mais toujours hors gamme na nenga yokufa lobi na tongo tanga kwei manager na ya Braza Christian Ingani wa kenena Burkina Faso avant ya en Abidjan abengi ngai abivier ça l'a informé que situation vie est bien tête zone numéro à producteur zone numéro pe ya master na biso mo kasakuna. Et puis tu es bandé au Rosala. Entre temps, dans le même moment, Nabengi,
gouverneur à ville à Kinshasa, Gentini Ngobila, na bengi ministre de la culture, ou à convalescente, on a informé bango il y a situation où on est sur le canapé quelques Nekongo, honorable député, na bengi ministre Modéron Timba bien sûr. On a informé bango que non fondé Santeza Moboulou Tolandela. Alors vieux le roi va qu'il y a Covid. On va garder l'hôpital tant qu'on a un liboso via boy. Abino na resoigné dans un palais. Alors qu'on a parlé infirmier ya rapé nenka ya kamé. Yo yebika kalandela tenenge sengela. On a ya makambo eleki. Selon le règlement sanitaire à l'élo, Cameroun a moni que mutu pas zate. Bakunda ekuna. Ngaina Christian ngani. Na pression et ça na kini. L'élo notamment touti ko te ba konziambo kanabiso et merci mingi na madame la ministre de la culture. Merci mingi na ministre ya vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula sur instruction du premier ministre chargé d'affaires Nabiso na Cameroun à qui est sur place pour que nous avons disposition il y a rapatriement il y a corps il y a fondé donc professeur Mouyembe na bango à vous avoir disposition na Mouyembe na biso pour voir dans quelles conditions nous autres écoutés na Covid et qu'on y a na Kinshasa sans que les robots soient malades na Kata Congo. Donc à disposition soit entre Mouyembe na bango na Mouyembe na biso donc le gouvernement ministre de la santé Jacques Mbungani il faut qu'on ait une opération pour l'instruction nécessaire pour qu'on recommande une attitude à prendre. Donc je vous annonce officiellement que le gouvernement de la République est en train de tout mettre en œuvre. Notre consul, notre chargé d'affaires na Yaoundé, accueilli Siko Yawazo qui est vers Douala, et la deuxième ville na Bango, l'octobre à Lubumbashi na Bango, et la distance à Mokuse, pour que nous avons disposition que corps des fois ils ont acquis. Alors le roi des fois va proche na eto yebi, à part les qui n'est producteur à Tinimbongo pour les qui n'a avion lobby. Mais ma pire petit ma pire batou. Il y a fondé, Bazali, président sommet Azali, Montana, le Fombo Bass, na Golfe du Kando, n'a proposé bango que non, bango peut encore taper un avion pour pas que nous accords à fonder. Pour wana papiri ya tongo, histoire qui nous changer en côté. Papiri est à 4h15, il y a 10h10, les ali bongo godé le Fombo, les a Golfe du Kando, les a bongo Montana sommet le président. Donc bango misa tu vas refaire partie de l'avion wana. La ville à Kinshasa, Gentini Ngobila, où il y a producteur, il y a Grand Zaïko. Il y a une histoire. Producteur Grand Zaïko, il a impliqué sûrement que délégué de la ville à Kinshasa a sur place. Ce qui peut être un chita Simapatia, il y a un Ngobila comme Taroloba. Ce qui peut être un Mutapatia qui n'est pas à gérer la situation. Voilà un peu l'information. Que le conseil de président du gouvernement que Bameka Kokunda Defao na Cameroun te Bameka Kututi Bameka Kutokunda Ekunate. Il y a un des salami que corps na Erozonga Kisasa et puis na proposé de sali en tant que consultant en tant qu'expert de proposer que Coréen nous kini toya mango et que na cinquantenaire et puis après la fête après le 4 janvier donc le 5 le 6 donc on a bon nenge elongo bani pour autobungisi aza kinwa munene ya kosakanate autobungisi aza star munene ya kosakanate autobungisi aza saper munene ya kosakanate pour bilamba defawati ako bundanga na beaucoup pour ya ko saper mise defawati ki bilamba ya kosakanate et puis pas n'importe quel bilamba nenga zawana donc ba saper boana matanga munene ya président fondé musique congolaise Godé le Fombo Golfe du Kando bobonga makaso passeport eza na président Montana pour na bosa la sur place na jet privé on a peut-être so wana vie de vrai chéri en avion yemo na bois vite fait 1 heure du temps bokomi na Douala bozivier bozongi nekini tolela ndenge longo mani kuna na ba ere goya to kozonga to pesa précision mais na remercier déjà d'emblée premier ministre Sama Lukonde merci mingi gouvernement de la République vice-premier ministre affaires étrangères Christophe Lutundula na madame Foura ministre de la culture ndenge bo s'impliquer
président Adios encadrement à musicien ezala président Jossar Sokoda bo ebelo ko sala mais gouvernement zo bunda déjà po nzoto songa na kini selon ndenge muyembe na bango na muyembe na biso ba solo la na otu botika libana poto partout dans le monde entier tout le monde est là de solidarité ya matanga wana ndenge salibino na passion bozi pour na fonder et à passer to robeta ba détail après ya Big Star ya masolo mingi oyo nga na yebi ba variété samedi soir chef Lutu Mabangu donc ndenge za wana to perdre pendant elo mutu mo munene nzamba battre to la uni biso avant nga na lo Abidjan to sala mama na journée recueillement awa na Abidjan na ba amoureux de la rumba ba club ba rumba ezebelawa to sala moi elo mo to vanda kaka place moko ata weekend oyo kaka na babona noyo pona olela fondé voilà et ça ça kariba baso à partir de Trècheville commune à Kisasa na bango na yako beta tout netika mboke kumba pe ngai te mais ke ba commune à Kisasa na goudron Ngatenem na lobby. Voilà, donc pour nous confirmer le mobo, pour nous faire affirmation, il y a mutu mobo, il était empoisonné. En tout cas, faut nous en avoir preuve. Yango do ke to tanga kombo te poto yoki bongo to yoki ke yonde pire petit na ye yonde mto pesa so ba information est bien. Te onga na yebi général de FAO. D'ailleurs, quand il fallait bosa la tolobi muke ba balancer, tolobi muke ba balancer. Donc général de FAO tanga zong na kisasa awa. Premier jour na mon était deuxième jour na mon troisième jour to kuta na ABC aya oyembela na studio. Ah oui. On comprend. To comme à côté wana. Mais vieux nanga ya fanfan. Vieux François. On a ébaki akala, il n'était pas la même personne. On comprend donc le vieux était déjà malade. Donc voilà quand tanga ils sont malades, vieux malade comme makasi et puis emporté vieux. Voilà donc totika ko incriminer batu totika ba lesondi totika ba boyna boy yonde pas aux alliés se protéger histoire ya Covid déjà solo voilà histoire Covid déjà solo tous ba mesures barrières distanciation pour zalaka et puis voilà se protéger na masque partout où vous êtes partout où vous irez partout tu es il faut que non il y a une maladie au bazobenga coronavirus et ko joyeux n'importe quand, n'importe où, et puis emporter yo. Voilà quoi, donc voilà, merci beaucoup à toutes ces réponses qui poisonté. En général, de fois, qu'on poisonté à Koufina Covid-19, à Koufina coronavirus. Et bien, nous avons dit qu'ils ont poison, non, ils ont poisonté, ils ont coronavirus. Au pire, petit naïe a confirmé qu'ils ont coronavirus. Voilà, merci beaucoup. Tous les gens qui sont dans le soleil là-bas. Ah, génial. Bendano, malgré souci, hein, mais la mabezo lobakaka. Ah, mais na kamo evi. Parce que yom to la pena la pire vient na o. La ti makasi boy. Na ko pe na tenya matanga. Te ngai omoni ngai BM ngalaza ngaba botanga na 4 kg 700 grammes. Donc on est ba petit musuba kanga ba petit musunde bazalaka. Oh alela ngala ina bilela lela te ngaso balali singa na berso ba pakoli po biso ba to bota malera ba mafuta mbila ba pakoli nga mafuta mbila donc kala déjà po père na ngata nga bota nga zaki na ba moyen ba tenga pampers donc na kolala na nga na faze donc ngai so la tinga ba mataba po le rone zaki so lali oboti mona fola te ba mataba otena mafuta mbila na ole donc li solo na zo so merde na ole na niveau mon fo ba tinga ka pampers voilà donc yango na mamba forme ali atana zo le la defao ngafona lele na kinkutu paraîtrait lelo massa moko abenga ye nani Spino de la Jantura Spino de la Jatans ya azalaki na ba Victoria ayaki na ba quartier latin ayebisinga abi po bafutela appartement moko kuna ayebisinga paraîtrait 150 mal yali oyebi ntango général de fois outi na Kenya yawa ayaki na 3 mal ya bilamba ya ba chapeau na 3 mal elima bosiko oyebisanga nga na vandi mpena nazolela nazoexplike bino pire vie na nganga na beti forme te. Voilà donc ma forme zaka donc mais bino boboko la ba cochon ndenga na boko la bilamba voilà. Vraiment non non boko la ba cochon ndenge aboko la forme tout ce mon qui no kamba forme o no to lobila ngunanu général des femmes ma bibano la mbana tongo moni mutu déjà na chaussure ya vert kaka ingénieur benda ngunanu
sikoyo ya bavet donc chaussure mpena donc ya marque ya baniiko la générale des fao na forme omoni moto na bonne santé niei na ye ezalaka couleur oyo sikoyo mpo yesu masia voilà merci quoi donc maman ingénieur va lancer bis non bendela bisongo pena bien vraiment donc la vie na forme tant bon on a des formes c'est que la vie na tout non likambo est forme au général des fao na forme papa Wemba forme parce que général des fao na papa Wemba nani pina beta na forme pina baza batu basi bakufi déjà papa Wemba forme yo yana mama tango comme suna mama forme vie aza muta non ninga ta kufi bonga kufi na forme taka yo la pire vie na forme mais bayuma msuba na roboya opesinga kanda ngana tumbolo na mama nalobi boye papa Wemba ki au sommet donc na vie moni vie beaucoup alaki vie na donc papa Wemba ki camarade ya Niarkos mtaye na mama forme Niarkos mtakoti ba papa Wemba na mama forme mais Niarkos mtayaki na ye grand-père Boziana en passant vient na PC mbote mukua mamoko na mama forme grand-père na lobarate on comprend grand-père a libiso Niarkos aye na mama forme apesa ngo papa Wemba apesa ngo lengi ba emene ya ba defao ba biso ba golf du Kando biso tout ba pire petit il y avait beaucoup l'union Katembe mais sauf que ezalaka yo betaka forme petit moko bimisika azala bilambe belé koleka yo pour preuve na pour preuve mona na loba mo makasi ya po musique na ngezo beta wana eza biloko na osala d'ailleurs na ba danseuse donc en pleine répétition donc dans 3-4 jours nazo sala bango stop bombe to yango boyoki wana donc biso tout toi ba pire petit avait beaucoup sauf que l'interview moko ba tuna avait beaucoup babi papa Wemba après yo ozomona nani azana bilamba papa Wemba de son vivant alobaki que général de fao donc muto papa Wemba ndimi yo boya ye yo nani voilà lelo général de fao akufi na yebte Chirac so sala ndenge ni na bilamba donc l'équipe débordement okoba taka na interview mom kona ketala ye na kutana complet bubu mais tamba ya mazwanga lokwa nga déjà na lamuka ipe na esprit mabe na bivio tanga oya omona ngamba mwa yo limba kotsa biso na film bongo zana na beta ba blouson ye pas beti ba blouson et pas expliquer ba tokin ayebisi bango no golf du Kando pire petit na nga tongo habitant to salari histoire ou idéologie est-ce que bango ba la wana def bon si to tiango trop lobela ngo le souté bravo l'artiste des fois est parti mais idéologie zali to lele ka na forme so yo ye na ba kilote na yo na ba tricot oyo zo na matali yo donc okutanga kaka na lingi voilà voilà babi awa tolela général des fao na forme donc tanda biso ye na kilote okuta na forme o toyoka na boyoka déjà musique mozo beta na babi eza bombe eza stop bombe donc yo mtomela ka bombe stop na bita bozo na ba petit na mwandambo ingénieur bendela biso nanu ba poto za toyokuta Golf du Kando en pleine répétition donc tota nanu ndenge ni général bendela biso nanu basa kitoko mibala kitoko basa tsuka yaga batu sona bata faire pardon Voilà tout ce qu'on a te obi danse oyo na comprendre te stop bombe vie ba petit mo bo ba tobele ba beti pe ba générique bombe mais beaucoup dans na Golf du Kando oza correction la correction talaka ba merveille bazali likolo penda donc 50%
na bantuka ntuka ebinga moko ebangi loketo babangisi beta miwana na ebite bazilongo no wapi te me ngamo bilo tunga na pesaka ngai moko na pesaka ato bini koleka ngame ngam na pesaki ba crie nyonso tunga viro mo bangisa ngai wana elamba ozana muziki ozana na ba danse pe lisusu vi ça un peuple mire doit premièrement compter sur ses propres efforts donc nga ko nga moko tsenga na ba guitariste je vais chanter voilà. Vraiment. Merci beaucoup. Vietnam to ebana no programme siko ya musique ezande nini to kotsina na ndule na mama ndule poto koti mama ya général de fao to ena mama ya lamba to basiko ndule programme ezande nini. Bon problème ndule ngai na zao sa biloko yo o ezobete ya stop bombe et puis na sali na rumba moko wana stop bombe. Donc namona que non il faut na conseiller batu na nzela bombe po ezobebisa batu après wana na teli bango rumba moko o na bengi yango Raymond Singa ambassadeur côté Azali donc ba 4 jours oyo na osala clip nango et puis na rumba moko na yembi na Lita Bembo rumba na yembi na Lita Bembo na pesi yango titre ya question réponse wana ezali nazo tuna Lita Bembo apesa nga bwanya kwa musique congolaise na bandaki yango ben sanité banda wapi et puis na tuni via ba question moins belé quoi ya zo pesa nga ba réponse. Voilà, merci. Voilà. Merci beaucoup Gof Dikando tozo cité déjà oh cité motuni tournesol to kende kuna tozo ngana mukie na makambu ya général de fao le lazate est-ce que ba musicien oyo lelo bazana biso to moni ba fali pourquoi bazali to moni ba héritier watana be bazali ba faire égola pe bazali est-ce que musique ya kala bango bato ba lelo ba ko betaka lisusu ndenge ba général des fois ba betane ba papa wembe ba beta est-ce que bango pa bazana ba ko remplacer lisusu ba remplacer place wana te ba remplacer na bango bon musique ndenge zana kilelo ezarate kilelo ezala nango te ngauna ngayo kalikambo na te kilelo ezarate donc kilelo atelo mo salamate kilelo atelo mo salamate musique ba ba betaka o tozo beta yango na ga musique ya ba vie ba na obeta pour preuve yo kaka viens nga redi ya miss yo ki ngati viens nga kesere mene yo ki nga donc voilà bazo beta na bango musique yango na kaka ba grand kale ba sala ba docteur Nico ba Lwambo Makiadi le Ntesa Nzitani le kesere mene ya ba Lita Bembo ba Jina Efonge et voilà quoi voilà donc musique ezate o kilelo ezabike eza la question muta poser kinga bilokolo kende pa Golf Dikando ko totali kala ba vie na biso ba beta pena ba musique mo ba ote ya mais lelo est-ce que bike rumba e komi reconnu na patrimoine mondial oyebi oui comme patrimoine na biso oyebi yango voilà donc oyebi sanga kilelo elo ni na sika oye salama ezana ngota musique a sigé salamité donc musique nous se beta mais musique aussi beta ils déjà beta maintenant donc ndé ba vie ba OK ndé ba opé ba oya ba la ndaka lokula ba ah ba petit bazo salango bien mais musique bango ba salé loroté ba sana bango loroté ata ba loyo ba mettre moi jour ba ko sana bango vraiment au taboulet ba beta tina ba 77 ba beta ba sal ba beta nyonso donc yo ku donner loro beta o baksa te to beta la musique ba vie ba tika ya ngwana ka ndemte pesa biso valeur yani lo mo to lancer ya to lo belo mo boy awe lo ni to tuni lo mo lo baki awa tant na biso kete to cité déjà lo mo bete ya na bi tournesol la za wana il y a un chanteur mon atikala na ye chanteur de charme tournesol ya kana nous ngana tigela kicho yo ka ya sala ba liko bon yende fatika kite yo fozala nani yo fozala non to beta non so c'est que yende mto yo clôturer bon c'est que yende mto ya yo fo 6 ans après ayo beta non lisolo ya lisolo ngo wana voilà tunto lo belesco yo featuring ngo beta kina defao featuring yo anele kende nini puis ndenge bozaki pina na emo ko général de yo pe mabe na obe mission na yo zalaka bando ya kito vandia to teleme ah mais to telema pour la forme mona na wande ozo beta masola forme mais bando ko tima voilà vielinga ba telema donc ingénieur benda forme na ba Francesco Small to mona na tepe na yo ba fantu musuni pardon ngabe na mon boss nga awa via zo kata nga forna forme danger via zo kata mon boss ba bio pesa $1 to bangela ngote na bula 100 francs vraiment ba gratification wana to bangela ngote via betinga la forme mise zoya
photo beta na anga na vie. Wanzo lugaliwa batia na cercueil. Ah, hello te vie. Hello te. C'est que ngape na Hollanda lokolo. Ouais, featuring Obuto beta ana général des FAO. Il est kendingini. Ouais, na beta Alexis Ngangala na général des FAO ayeka lelo. Lobby eleki 3e jour to saliango. Donc le cas bien na zobisa yo mutama malamu ndingo no moni na nte. Des FAO ya tango na ebise kaka. Aye azungai abi na nga senga ka eloko moko abi na surele ka protection na ye na porte RTNC. Vraiment. Donc aya akota ayemba kenda na sala featuring wana na ye na embisa Kofi Alibaba. Vraiment nzamba sima moli mona kota zali quoi. Général de FAO un bon garçon donc mutane wana to zoye souté. Ya wana biso lancer le biso yango lancer. Ouais, Alexis Ngangala donc oyo kapena niveau ni na pasola, niveau ni via pasola et voilà Kofi Alibaba kenan zela nini. Bravo l'artiste. Vraiment général lancer le biso nini featuring wana. Mon vie. Vieux Def Kandé dans l'Obaki. Dikando. Grand prêtre, vieux Langa Tour à Tongo. Bon, Yoboya. Grand matin. Grand matin. Général de FAO. Nga benga aye mbuka mabarula bango balaki. Nzelanga na leka mifiti balanda kanai. Tikanga na bima miziki ya tufura yo. Aye muka mabaula aye mina kufa nakolela kitoko siko neza bona fona final na okati comme ça bazo. Voilà tout kolanda featuring Golf Dikando avec Kina général des FAO vraiment et ça lui bien vraiment en tout cas félicitations merci félicitations vraiment tout le temps non siko wa général des FAO akufi na mboka papa corps ekoya boye programme ezandenge nini ouais ndenge ba pour parler zali Zakaria Zakuna zo expliquer biso que les solongo ezoloba vraiment il faut général aya nzoto na ye eya et j'ose croire que au sala maningo wana na bokasi ya gouvernement na biso pe implication ya ministre na biso ya culture mama Koto zali vraiment na yebi ke bitumbango yokenda bien et puis voilà et sala makande ndenge to loba wana. Vraiment tozolela kaka tozaka na matanga tozolela général des FAO tomoni musicien mokaza wana kokota et pas alela général des FAO na biso elongo na telema aya na ye apusana vanda comme ça nzamba elamba mutatike elamba na défaut aya clôturer na biso ya longola nga souci ya papa wemba alors la souci ya papa wemba nga funa ba secret ezana na kati. Bonjour artiste. Bonjour. Bon mais c'est comme moi malgré pas si tout ça non mes condoléances. Ouais, mes condoléances pour na biso ba musicien pour vient na biso vient des fois grand doyaza grand chanteur grand danseur. En tout cas pour na vient na biso merci d'avance pour biso de tout faire quoi. Ouais. Donc faire donc bango ba icône. Après va vient beaucoup ba Kester, ba général de ba ko remplacer. Na lingaka trop pour masa nanga bano bete pa na ye. Basi c'est Guy Wazam. C'était un ami, to banana musique place mongo. Son âme repose à paix, sika ke biso beto landaika. Vraiment. Pas souvenir ya malamu nini otikala nango et pas général de FAO. Oh, et pas général, et belé kutu pour moni tango sali big star. Ngana beta ka to banda beta na ropo ngaba, érage esthétique. Leader na biso akota na big star. Tango akoti na big star, biso otikali na orchestre. Mais to banda beta ba rêver vidéo tout ya big star. Na makala quoi. Pour na koli na makala, na bandi musique na makala donc vrai souvenir natika nango yango wana idéologie surtout ya bilamba. Pour nga penda do idole na papa Wemba. Après papa Wemba na bien na Dikando Golf. Vieux akotanga pour batongo. Vieux asali ngombi danger na kini do wana télévision ka moko. Parce qu'on ngape na kamwa na eloko pina tuna nano. Question oyo na bomba ngona lelo wana kutana se ke fozwango. Ouais. Parce qu'on nga comprendre ati. Nous allons serrer kana vie Dikando. Oh, ezani loko mo busala place na doni. Non. Ya lobi ke yo longola ke susi papa Wemba. Ta mzuzo ndiye mo loko mo wana. Non.
et c'est le côté mais le mon kaka idéologie vie et ça donc c'est le bon nanga pe inanga zala on va pour vieux pe na le benga véritable remplaçant à Papa Wemba ah donc bilele donc pour nga pe na bilele fort ya moi c'est qu'on a kangama na vie na zoa pe ba implice ndenge pa kangama na def a oza implice comme nga pe na saka na ye pour so lete pe na so to kutani donc na ba génération ya biso amato punga na kamwe ba tebeza mutu sa benga bi no ebite ya sala ka sere so monika vie di kando donc ye pasa na pembe so ba lesa na mwelo wa mawa boy te vie penda danger ah vie penda lamba danger non yom to longola ke souci papa ouais vraiment merci beaucoup ne c'est fait vraiment comment on dit sur les lots vraiment ça linga bien balandi ya je midor télévision bazo landa mo liloba tout ça pina matanga bon liloba ezaka que non en tout cas ba congolais ba kinois tous les la vie def avien na biso papa pemba bakenda bakeser bakenda ibele bakenda ba mandilu mais vie pas qui mais un jour pe biso to kenda kaka mais réellement le motu ningati hein on m'a kamolo baki kilelo ça m'étonne na okamba ngo kilelo zakate pour battre petit ba bimi lelo pour no benga bon ba petit ba tout ba orenye wana ba za succès na benga ba petit pourtant biso beti musique bango na uti pour ba beta na fikini na mwambe ba matate ba koma podium to bando benga zenith te tu ko yebisanga kilelo zate olati mbatiti awa olobi kilelo ou bien question za kiboui question ngo za kiboui est-ce que ba o ba eko be bazo beta lelo ba mission na biso ba ye ba fabricants bazali ba héritier watana be bazali est-ce que ba ko beta ka musique ndenge ba vie na biso des fois ba beti ba musique ne ba papa wemba ba beta la musique rien tout na bon pour na nini so bango et sanité et l'équitro buzo ba ekoti na musique congolaise so beta rumba via le bien rumba déjà est comme reconnu en mondial na monde ba reconnaître ngo batiango na prix mondial rumba ya biso ya ba grand kale ba beta ba lomba bakiadi bo yo siko er mo beta beti rumba mais otema musique mo neti ya ba mindele c'est lo bango ba ba neti musique internationale international ezaka moko musique na biso rumba soki komi na poto e komi international musique américaine soki uti poto ye awa e komi international wa bwana origine na bango eza yango wana biso po origine ya rumba mais bango tala mama nanga ba baby musique mais vient dimi bango avia lobi ba beta ka lo ba beta nango bazana succès papa mbaloba ki succès ba soma na bango mais un jour kanga dadi ça veut dire quoi simba na yo somba na osana na mais non bango ba ko remplacer te ba ko katé ko remplacer ba vie na mutu monga nan faire rigolo te mutu monga ka grand c'est faire rigolo non faire rigolo ne pena okindi alolanda bango pena ouais idole yango wana idole ba grand chanteur ba jopoi hein ba vie na biso ya zaki na OK jazz comme on est na bosani ba imba na papa wemba pe boye ba vie na biso kala pour faire ayemba ka bien asa grand chanteur mais alinga kota ba salite mon boye nikalelo il faut sala ba biso ba non bonne papa wemba ozali nano na motema ozali kaka na esika ebetisaka ngo liwa liponi moto te la vie ezali libonzo me tika kolela lelaka ngo eske ayemba betise siko faire rigolo olanda biso tellement obi déjà que faire rigolo indi mto ok alors mema ngo pena bien mais akomosa neti moko tengama conseil ni te conseil moko kaka ke shetani wa mutu nanga na lela danger mais longola biloko wana mike ezere côté koyemba ne oyemba kana yango esala succès no ekoya wako bwana bon après ça bana kini mbote mais merci na bien na gosse qui Cameroun ya fête et lambande tatike la bana de idéologie utuni ngate na tout ça ona mona i vient na ba yoji amba monto ba church mais ngasi ko petit na ponga petit ya danger donc na tout ça na éviter bon vraiment wana tournesol yem dalongola oh faut on pousser ya longola nga souci papa okati kuna te yem dalongola nga souci papa wemba donc voilà yeto na simba ga bosser donc yem dalongola nga souci ça continue non wa yem dalongola nga souci veut beaucoup
wana donc na habité na nga pena bozwa pena ntuka boti moi merveille donc likolo pena so combien de pourcentage vraiment bota na mapoto to kata émission banini bazwa bino ata mo extrait ndambu kaka muke voilà Golf Dikando elongi afete la mbande c'est ça ba comment nous Golf Dikando elongi afete donc muto atike la mbana défaut koyate po kokate okata tozokomi déjà na suka toki déjà na kamwe wabi alanda roga kapona forme non lora alongola ko souci ya papa Wemba non elo alanda ko kapona forme ngaka so ndiye bulisa na mwelo mobo yonga dintaka oka kanzu déjà na oka elamba mot de la fin no ezani mputo zo citer déjà mot de la fin nga na kopesa ba remerciement nga na excellence Nerombungu papa na Rodrigue. Vraiment mutazangi Nerombungu pasi na ye. Voilà donc na ebil kam na lobby papa na Rodrigue côté nous soto ali na dédié émission pa na ye quoi Nerombungu excellence mutumoko bien triple brassard ba koka na bango te vraiment ba koka te yo zangunza et voilà quoi Carl Lewis Kinzumba fune comme tranquille Jamul Kanza hors brute José Ndomasi pétrolier voilà batine sto ngiringiro bo soutenir nga stop bombe zo ya mbalo yo Robino yo Robino mbalo yo Robino mbalo yo Fabrigas mbalo yo mtobeta ba générique mbalo na banque sinanga ba petit na ngata ba ba banque ingénieur oui mais le côté voilà ba petit na ba comment ba beta ba générique bien ya maître ne Robina maître ameki te na ina isa banka ke no stop bombe zo ya donc ba beta na ba générique mais mbalo pena rubrique Robino na Fabrigas nani susu bina filé donc vraiment mbalo boko kate voilà donc o vient na bino so pe ko na bino Golf Dikando longa fete la mande na lobaka akende ba limbisane na simbi pardon na lobaka ande na beta ndule nde ba mba beta raté abeti ndule na kilote mobo fashion nga za ndenge papa mba beta lango ndenge kesera beta lango donc eza na beta ndule na binkutu voilà ba juste balinganga ba on a blessé bo limbisanga mais na sala ba émission na ngande ngona na moi comédie ça la vrai quoi te ba ebi déjà que comédie kota bien malinga pe ndenge ngona linga comédie na seke sala nga bien na linga moi comédie kota ta nazo seka nazo loba et puis voilà bon on les ala bien quoi sinon on a lingi bino trop donc boss na on se la paie $1 au pesara $100 au pesara na bula $1 mon boss na ye nani sisi mon boss de Onzinga vraiment la boîte que trop na habité son na comme pena porte-parole na yo mais vraiment donc son na monengo za bien numéro nangeza 089 63 46 600 089 63 46 600 donc mutaliboso na yebika okota eza son boss Nzinga deyo oya pesaka $100 na boule ya 1 franc. Mais programme ya répète pour répéter wapi jour nini heure nini pour exemple na bato beba lukaba ba Golf Dikando répéter na répéter na Musamba na osala coulisses na Musamba numéro 1 wana Shenga mais awa toza na Mayap na osala chorégraphie ya stop bombe donc na Remo Singa rumba na donc na yebina ontie Alexis Ngangala François Kelis Makengo Montana Kabumbai Oli Djonkoi Thierry Lufidi Mavwela Kiku Germain Gobila donc bana nyoso to mikili Jean-Louis Bikunda Patrick Pazanabiso awa voilà partout au besoin émission boyamba ngo guerre na bino ngoto mbalo na ebisa bino bo pusaka kiti muke Golf Dikando vanda quoi donc merci na OBM ndengo yesu chenga voilà donc émission l'équipe trop o ezaki spécial des fois autobolo ba mambo ebele be monsieur za trop donc naza cassé je pleure quoi des fois autozolelo akata motema voilà merci. Voilà, merci beaucoup de communiquer sur l'émission Nabiso ezaki Golf Dikando elonga fête muto atike lamba na défaut. Vraiment merci beaucoup Nabino no so ba abonner tout ya Gemidor télévision bon s'abonner massivement. Ba bicha nezaka mako kota la gauche droite té la mignon na vanda kanga déjà partout. Donc kota la gauche droite té vanda hawa donc zala wana ke ba ko meka té poso meki la mignon fia kolao.
Merci à mon boss Deyo Nzinga. Merci à notre caméraman Valmi Louye. Merci à Glody Messa. Glody Messa, vraiment, c'est qu'on allie. Coup de chapeau. Présent Poudi, mon grand frère que j'aime bien, mon grand frère que j'aime beaucoup. Famille Poudi Mobimba, famille Mundele, famille Kikila, famille Kikunga. Vraiment, la Lela Bino, il y a trop. Mon bébé, Marina. Miradi, donc c'est comme vous allez, gros bisous, gros bisous. Merci équipe technique Mobimba, Jamidor Télévision. Donc, écoutez,